Kombo ya tata mwana pe tata moni mosanto tozongisi liboso merci na ba papa na ngai ba mama na ngai pe merci pa ya tata mokonza bule ya solo le 27 avril topesaki mikanda ya bato totikalaki na mukanda moko etikalaki oyo leta ya kuna sali atie makambo nyonso yangwana mikandango papa Lambert autaki pota kitaki dimanche tolongwaki lobi tokomaki 22h lelo nde tata pesi biso nzela topesi langba alobelango awa yango tokolekisa papa Lambert akwa ko expliquer biso mikanda oyo leta ya kuna sali pona bato na biso po makambo nyonso esesili papa Lambert tokolekisa ko expliquer biso pa kolakisa mukanda yango po ete biso nyonso tokwa komona mukanda oyo leta asili kosaela biso tosiksi bona komba tata mwana pe tata na mosanto amen. Papa Lambert. Na komba tata mwana pe tata molimo mosantu ya liboso na kopesa papa nzambe na ngai merci na opportunité oyo opesi epai na ngai mwana na yo po ete naloba liboso ya bandeko na ngai nazali na makambo mingi ya koloba te nakanisa biso nyonso toyebi papa Simon Kimbangu Kiangani nzambe molimo mosantu tangu ye asalaki association des femmes kimbangistes en cycle AFKI na 1958 oyo etambusamaki na mama révérende Nkaku Balomba papa Diangenda na ndoto papa Simon Kimbangu Kiangani atiaki ba papa batata 7 oyo bazalaki ba conseiller mama révérende Nkaku Balomba pona kopesa ye maboko na mokola lelo ngai pe papa nzambe na nga papa Simon Kimbangu Kiangani abengaki ngai nde apesaki ngai ke aponaki na pesa ba mama maboko na likambo oyo etali bato na lutendele na kanisa le 27 avril maman présidente générale a présentaki devant Lingomba Mobima pe devant papa a remetaki ba document nyonso ndenge biso nyonso tomonaki kasi document moko ya leta nde etikalaki oyo toyebi ke bakolobaka bel nde document yangoyo ezali na kombo ya papa Simon Kimbangu Kiangani chef spirituel de l'église kimbangiste batina adresse Nkamba Jérusalem boîte postale 14 Bombemata de République démocratique du Congo. Donc mokanda ya suka oyo l'état hollandais a pesi pambate ezali c'est la toute première fois église esomba bateau et surtout na RDC nde ba remettre papa Simon Kimbangu Kiangani mokanda ya ngoyo ya bateau oyo donc mokanda oyo eza lokola bel tokosala ba démarche nyonso ndenge ye moko mokonzi ya bato akobongisa nde tokosalela ngo na mokanda oyo lokola ezali première fois église en Afrique et salama likamba boye jour bayaki ko remettre ngai ba document oyo nazalaki surpris ba journaliste bayaki bamekaki ko interroger ngai batuna ba question comment église évoluaka eza ndenge nini tomekaki koloba
nde à ma grande surprise tomoni na journal babimisaki journal batie bateau bakomi na histoire église Kimbangiste na hollandais. Bateau na biso ndenge tozali koloba boye na mokola lelo ekomi ya église Kimbangiste ezali wana na port tozoko tobandi ba démarche nango nayaki nakomaki dimanche na pokwa lobi ndenge papa bomisaki nakenda kokutana bakonzi ya awa po tobanda ba démarche ndenge nini bateau ekokomela awa plan ya bateau ndenge toye nango plan nango yango yo donc ezali na 3 niveaux ezali na 3 mètres na C. Donc bateau ezali bateau moko industriel ezali na chambre froide nango ezali na 8 couchettes donc 8 personnes donc 8 chambres ezali na presque na biloko nyonso ezali complet et puis na pêche ezali na ba filet ya 1 km donc soki bateau ezali bazosala pêche bateau ezali awa filet ekokoma ti na aéroport kuna ya biso tanga kofina buto na bapareil bafilet ezobendana bambisi e moto akozala na se na chambre froide azozwa kaka bambisi azotia na babac azokoarrange yango nde suite nango bakozwa batie na chambre froide donc mpona koloba ke ya solo bateau ezali mpona bamama kasi ezali mpona biso mokili mobimba valeur oyo bapesi na Hollande ezali mpona église Kimbangiste nga naza tata ezali mpe ya solo mosala mpe epesamaki na biso kasi nakosenga mpe na batata tosala makasi pamba te tokoka kokokisa bilaka ndenge papa lobi tozokodemare à 0 2023 malamu tokokisa babilaka oyo ye akangaki wuta ebandeli ti tokokisa na ne oyo donc na kosenga na biso nyonso bateau ezali mpona biso papa bongisi yango mapamboli ezali kaka mama te kasi ezali mpona biso nyonso nde nakopesa mama présidente merci mingi parce que tozalaki na collaboration tobandaki kosolola soki problème ezali tozalaki na commission ya 32 mamans bamama présidente na ngai na toyaki bapapa misato oyo topesi bamama maboko po ete tokoka kokokisa promesse oyo papa Simon Kimbangu Kiangani Nzambe na biso apesaki na biso donc encore une fois papa merci soki ezalaki papa te mbele makambo ekoka kosalama te parce que eza facile te bateau mpona kosomba bateau ezali na poto eza lokola ndako mobimba parce que bateau eza na place ya kolala eza na makambo ebele ezali bateau industriel ezali facile te kasi papa abongisaki première raconte na biso mpona kokende nabengaki mama présidente générale nayebisi ke tozali na rendez-vous ye abengaki na papa et papa yako répondre ke loba na papa Lambert akende mama Mwilu akozala na bango tozalaki 3 personnes tant tokomi na bureau ya mindele bolande wana parce que baki interprète ngai na hollandais na yebi yango te ndenge papa conseiller direct papa Zako Bituvidi alobaki na ngai ke papa Lambert boluka bateau na France te boluka na Hollande ou bien na Espagne pamba te bango mutu bayebi likambo ya bateau et babongisaki toye komona bateau na Hollande jour tokendeki tozalaki 3 personnes tokomi babongisaki 3 chaises pona kovanda tango tokoti bamindela na bazomona biso toyaki 4 personnes balobi non mais bozali 4 personnes boyena mama moko tala madame boza na ye 4e personne biso lobi non tozali 3 personnes ba insister lokola interprète o nazwaki azali Kimbangiste te melelo asengi bayamba ye
wana ezali mabongosami ya ye moko papa ntango tokomi tovanda namoni bayeli biso 4e chaise bango baza koinsiste non tozali 3 bango balobi ke non boza 4 mabongo mamo boye na ye automatiquement nazalaki na casque na longoli nayebisi botika kodiscute toza na mama mwilo nabimaki mbala moko naye kobenga mama présidente nalobi netala makambo tokutani nango awa kende papa mbangu oyebisa ye ketala rendez-vous toza nango mpona kodiscute prix ya bateau mais tala likambo tokutani nango automatiquement mama présidente ntango akepa papa alobi ne kasi natindaki mama mwilo accompagner bango donc papa nanga mama nangai likambo ezaki facilité mais ya solo toza na nzambe kati na biso soki totie nzambe na liboso nyonso tokoluka ye akopesa biso tozalaki na difficulté ya ndenge mosusu difficulté mais lokola totiaki papa Simon Kimbangu Kiangani nzambe na biso liboso tango bomoni ke lingomba ezui bateau na mokola lelo voilà on azalaki nango pona kopesa bino papa na ngana mama na ngai na sukisi wana na komba tata mwana peli mosanto amen. kombo ya tata mwana pe tata molimo santo to bonsa maboko to tonda maye ya kitoko to iti koyoka na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Merci.
Nous avons eu à saluer il y a quelques instants Monsieur Jean-Christophe Ngala Tembe, distingué conseiller municipal chargé de mission de la marraine du projet agro-pastoral de Kunzulu, la députée maire en République en République du Congo, Maman Stella Sassou Nguesso. À présent, nous invitons notre